S'il vous plaît, silence. Voilà. Au Congo, c'est tribunal. Merci beaucoup, premièrement. Nous avons constaté que bateau baza bazo chargé ba onyo sto mutumoko. Mais biso yo sto to ebi crime ezali loko esala makajo moko te ezali loko alobi ke ba préparer kango. Ba tinda ba ona mission ba yeko préparer. Jo wana nga na fandi place na fanda kana. Ba jeune oyo na ya mulai na ya munene. Ba ye komba kilia. Ba sala ngoto benga bango mbala moko. Oya mulai na ya munene. Ya mulai telema police d'audience. Benga ya mulai ya telema. Na ya munene. Partie civile. Silence s'il vous plaît. Non, ça le tatouage. Partie civile. Et ça m'a aussi ligaté. Tribunal a zone la vérité. Donc, là. Tatouage. Na ya munen, na ya munen. Na ya munen. Voilà. Et là. Monsieur, Bino. Police d'audience. Dans la bateau, vous là-bas, là, quittez là-bas. Hormis la maître, Batumio soit là, police d'audience. Wana, Bazongasima. Là, la partie à Moutala du Pembe, monsieur. Zongasima Mouké. Disez là. Bazongasima Mouké. Zongamouasima. Maître, passe comme ça, lui, oui. La partie civile sera ici. Vous allez de l'autre côté. Voilà. Bah, il y a un risque que par colère, il saute sur quelqu'un. Hein? Voilà. Oui, allez-y. Alors, je vois la fanda qui a tellement qu'il y a un policier. Donc, tout le monde a commis là. Na moi awa nyonso ezala fermé kaka na ngambu kuna po mwa mupepeza la nde batu bafandaka na fandaki na ba policier na alors na katsaki na banque na genda ko retirer mbongo na banque na ye na tiki mbongo na banque na bureau na fandi na zui coup de fil po falaki na kuta na société ezotongela nga mall na sel na tiki policier moko na zui des policiers na ke na bango côté alimité donc na okene nanga nde na zo appel que non ba attaquer maison donc na comprenaki ke bato bafandaki tango batali na ba vidéo batindi na oya pembo pena na mulai nde bazokuma moto o azo tirer yenda bando tirer ba balle azo manye kutu mundo de la toke malembe alors le tobandi yo ba yene ti ba client bazane ti ba client bafandaki na oya mulai yo komo nani Panzu bango bayaki na baer nini ils ont vers 13h 13h yo komo nani Jordan bango bayaki combat elle est bakilia donc baebe ba singambo te normal pour ana banga ba taximen mingi ba déranger kanga donc na fandi pe na ngambo kuna ba policier na ngaba boya ki muto pusana pourtant na fanda ka ma o ba bando landela donc mona ki bango bien sûr balata ki ndeni soko koza na idée moko peut-être azaki na coupé mususu azaki na jaquette noire j'espère bato baze belé na zo ya bato belé mingi na chave baka mingi te côté teni Panzu na héritier boyoki bino mbale boyoki partie civile abi amona ibino 13h avant makambo na Salema zwa micro. Oui. Lobi. Na yebike clique nyonso ya bandio nga tambola jamais na bango. Tiens micro bien la na tambola jamais na bango. Mais ya lobi amoni. Na yebike ce qui amekana ko revoir pour ngai na tikala ko jamais à contact na bango. Mais batu bazaka ebele ndeni na ponika ya bino mibale. Neti po na leki ya mwasi nga yekuta za mpaya. Ouais azaleki ya mwasi nao. Ah oui. Aza mupaya. Auti wapi? Auti mwanda 5e jour, 6e jour les jours bakanga kié. Pour comment na rompo wilerité. Yo koma quand même.
Mais jour où on a le Martin Bakola, mon Yozobet à Massas. Hein? Oh. Oui, et là, le couteau, franchement, le couteau. Ce qu'il y a l'image, il y a la photo, il y a la caméra. Il y a la bête, il y a la bête, il y a la bête. Si vous voyez la caméra, le PC est dans le micro, la caméra est dans le micro. Ngai kokanga mananga euche pa nani tata o na Laurent. OK. Donc Laurent ndakangisi batu yo so Laurent. Nenga za boyenga na yebi yete. Là ni mogon. What a master. Voilà, continuez. Ngai na yeba yete. Na yeba ka yepete. Ndenga teleni. Kone makambo na ye mususu. Eza vérité. Eza vérité. Ni les vrais gassi. Eza vérité pour la mona mbali. C'est pas vrai. Bon, ye yondo koti na kop. Ye tokutani ne ka vendredi, tokutani ne na sima ya appel moko utaki Angola, nde na zwi numéro na ye. Okonti na kop. Soki ya mona ki ye yende mutamona ki ye, mais ngai pona makambo awa na yebi yango te. OK, non, attendez. Voilà, ah, ministère public. Pour tous ces quatre ici, Et là, attendez que le ministère public intervienne d'abord. Merci beaucoup, monsieur le président.